na yebel de Londres na yebi mobali. Les coloti na C na yebi mobali. Qui ça ça makambo? Toyebani. Eh. Pour na batuna to changer plan besika mo. Eh. Eh. En tout cas batata être baza makambo hein. Eh. Donc il y a Bétane Kara à Bourgogne et maybe on se les cas na réseaux sociaux comme on a une ex-femme naïe Charlie Malula et puis Lilo comme Mimi Kabe Kotina Kati. Mais est-ce que maman Kati a temps ya kukuta na pena maman Charlie Malula? Bandeko bata théâtre ba makambo bandeko na chana pause. Zoro Mabiala a raison hein. Vraiment malgré ba finga kae et na habité bata théâtre baza somo et puis baza souka. Ah mais franchement boza ba tokopole bandeko boyi ba propos ya Gabi toi mikolo hein toi mikolo et on dit comme ressemble et on dit comme qui gauche droite était c'est clair ba mambo eloba miwana et ana au clair donc c'est que ba mambo to yoka pona bata être ils la vraiment ba mambo solo hein que ba bimara bango na bango ba masolo to yoka ya ba sida na kati ba mambo mais franchement obi que propreté hein propreté ata mokete propreté bandeko na ngai propreté donc ya Gabi a confirmé que de l'un vraiment mobali et puis aza clair na ba propos na ye a expliqué que non aza penza mobali a telema kinga bandeko naoki mabe naoki na nkele na mawa na pasi ba vie bata théâtre oyo il faut boluka nzambe bato ba théâtre faut boluka nzambe parce que sexe c'est un monde moko à part personnellement na ko conseiller moi moke et bando bolimbisa ngai mon domaine c'est plus ça conseiller boyebi lelo bato bamo sakana na sexe tellement et koma na mutu bokutani ne kaka boye bolalani bando bolimbisa mutu auti gauche mususu auti droite bokutani kaka boyebani banzoto just for fun nde banglais balobaka juste pour na plaisir pour na sentiment pour na et pourtant il y a une réalité spirituelle où c'est tellement dangereux que ba benga onene ba conséquences nango soki to lobi to bandako lobi dango lelo ti lobi bande ko sisa te tata o ba benga na kombo ya Zoroma en fait interview o boyoki to pe morceau moi émission na boyoki ezali to tiela binongo na tiela binongo na suka ya likambo ya de Londres boyebi moto zopela na mwasi na ye Charlie Malula ex mwasi na bingse na poto yango moni Gabriel ayaki déjà à compatir na de Londres et nandenga yako bimisa ba vérité cachée wana bimisi ya yebi mobali pardon de Londres mobali kozone mwasi te azali bopikiliki ezali donc kande boyoki wana commentaire akocha eza nango te et tanga na yoki yango abe bato ya théâtre baza suka bandeko bato balandaka ya Gabi ya pas longtemps je crois plus ou moins 2 mois so eumeli 2 mois asalaki interview moko ezali na nani on dirait kana Yves Pane asaki interview moko te na lekechu je crois na lekechu wa alobaki ke la seule chose ya mabe oyo asala bamambo mabe bato basala avoir les ba période bamambo liwa ya suzi bakoboma batu biya asala babiloko wana te kobwakila bamaladi bamamso mabe bato basala kotia bapoison abi la seule likambo oyo azo reconnaître okozala peut-être ya mabe asala eza ya kobeta mosinjo abi
bino bobi ya gabi kota vérité bombaka nete ya ne mama tumba tumba ya finga te maloba ne ba vérité mo ye tranchant ba vérité moko alobi non parce que yepe baso yepe mibali mbala ebele do babetanaka bamisinzo bango na bango babotolanaka bamibali bazwanaka bamibali e babimanaka entre bango bapropos na ye confirme yango alobi lelo ndra mobali bopikili bwa bukundu c'est vrai eza eloko tobandi yoka yango lelo te bato bateatre entre bango zibidukaka bango na bango et puis voilà siko conseil nga na ye kopesa bandeko eza nini na mawa nzambe na ngolo ya nzambe na mwa connaissance mokie na domaine oyo etali nzotologie il y a des réalités spirituelles na bamakambo banzoto boomona nayekana pia mutu moko conseil bima na sentiment bato balingi fantasme mingi otalaka mutu moko boye na batv wana orevaka ye me bavie banzela bato wana baleki to bamibali na babaso bimaka na bango wana c'est compliqué. Bible zoloba les deux deviendront une seule chair. La Bible dit celui qui couche avec une prostituée devient avec lui une seule chair. Obimi nandoki to polali nandoki okomina une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu vas comprendre ka yango malamu te. Eninge loba. Omonita to sangisa nzoto. Spirituellement il y a des portes qui s'ouvrent. Et ba porte on attend ozo fungoma. Ba transfert ba esprit ezo salima. Vous comprendre nga? Milimo ezaki kati na yo nyonso depo wana ekotie pa mobali obima na eso za mwana mwasi de même milimo ezaki kati na yo nyonso ekotie pa na yo bosali échange de so ozali na 50 ye azali na 40 okomi na 90 ye so azali na 30 na 40 na yo akomi na 70 tabokabwani muna moto asali nzela na ye bisiko okei okikuta na mobali to na mwasi mosusu ye pa azalaki na mwasi akombine ya milimo yo po ye na oyo yo ekolo ntango bosangani même eloko elekaki yango mpe kosalema c'est comme ça bomona lelo on a des gens des hommes et des femmes bourrés de mauvais esprits libala pasi libala problème libala compliqué pourquoi parce que milimo oyo akimila ekota ezopekisa ye même une relation sérieuse. Ya gabi kaka na émission on a utoloba na bino wana o alobi ke la seule chose alobi boy batune mamba libala alobi ye aza prêtre pour na libala te bande ko na ngai na âge ya Gabriel akozala prêtre pour na libala mbula nini. Gabriel a quel âge? Gabriel doit avoir plus ou moins 50 ans. Son a aussi 50 ans te ana moins de 48 ans te. Oui, c'est une dame ana nzoto na ya bien et puis a batela nzoto na malamu. Moi na Gabriel a liboso ana plus de 30 ans pour votre information sur boyebite. C'est vrai que bota avant, et ça c'est synonyme que mokolo te, mais moto na moi na 30 ans, a quand même na 40 ans te, a BBT. Certainement non se faire comprendre. Sikoyo, na âge à Gabriel sera lobi que a prêtre pour na libala te lelo. A oza prêtre pour na libala mbula nini to moko nini. Donc là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche. Ta la bolu ke logi nzambe ko. Au fait, ngai soki na ye kozwaka moi morceau wana na mekako. Ça la moi synthèse to ko résumé to ko loba mo eloko moko ko pesa mo conseil quand to mesana eza pona conseiller ndeko nyonso oyo ozali bako olanda voice oyo parce que il y a des gens au ba pena ba vie moko boye to yebi bango te ba yebani te yango ba mamba to basala rapé e yebani te mais maman papa tu son de ma voix o mutu oyo okipaka te bobimaka na mibali to na basi ndongo changera bilamba tu cours un danger. Tu cours un danger concernant le monde sexuel. Et le moyen le plus excellent et facile, il y a un transfert à l'esprit, c'est le sexe. Bible zoloba, lisumu, masumu misusu eza libanda ya nzoto. Mais mutu oyo azako sangisa nzoto na mutu. Ako souillé na âme na ye. Or, l'âme qui est souillée ne peut voir le Seigneur. En fait, non, le maman est tellement makasi. Pe likolo mingi ke ekozata musu passe pour na bato musu ba comprendre mais certainement les gens ba reçoivent quand même part. Bande wona ngai pona zala facile na simple. Omoni ba je ya kosangisa ka nzoto ya kolala naka bande ko bolimbisa ngai. Kolala na mibali na basi n'importe comment eza trop dangereux. Physiquement kakate parce que les gens
mingi ezalaka oh non maladie tout ça na se protéger préservatif à molimo mama oza nango tango yolati condom pour na maladie sida ekota te bongo sida ya molimo ou encore ba microbe ya molimo microbe ya molimo c'est plus dangereux que ya nzoto se soignaka ya molimo eko détruire nzoto kate eko détruire na nzoto eko détruire na âme eko détruire na esprit ekoki ko empêcher yo conversion pour ton information et obungi nzelo omoni nzambe te mutu lokola mama lokola Gabriela so alobi ka prêtre pour na libala te lelo aoza prêtre pour na libala mokoni ce que vous croyez nini elobise ndenge wana eza ye moko eza non c'est un esprit. Pourquoi le baki ka prêtre te pour na libala elle était claire malheureusement émission so na obina ba na lukango e olianga yi donc tellement na osala émission à chaud et alobi boy pourquoi za prêtre pour na libala te alingi na yete bino bobi Gabriel na ba vérité bato bele balanda émission na alobi alingi na yete akota na ndako libala babali na mbongo parce que sage kele ayebi ke libala les engagement mo sacré abi aboyi lobi babale bapesele mbongo akoma na ndako libala pona ba insatisfaction moko boye komi ke non abima libanda en fait bomoni bisika satana memaka bato sikoyo soko landeli mingi bato bakoma na ba niveau wana ezalaka di ya nini ya kotambola akende mabe azonga mabe amatela oyo mabe avandela oyo mabe akotisa oyo mabe bo comprendre nini na oloba parce que ta moto alobi que non ayebi de Londres très bien ti na kati ba propone a clair apenza mobali les amis eza na ngutu likambo ya koluka gauche droite te to pe ya kosamba te on comprend déjà bandeko Zoro Mabiala tata mokolo oyoyo nzambe na ngai bato bauta komona récemment comment vidéo na ye moko bauta tindela ngo je crois ezaki ka lobby semaine passée awa azo expliquer ndenge sakana na ba fille ya théâtre na oluka vidéo yango pendant que je suis en train de parler à nzambe na mona ngo tato alobi asakana na ba fille ya théâtre ondelika mususu abotisa misusu bana bakosela batata botala niveau yango na moni yango na otiela bino alobi asakana na ba fille ya théâtre abotisa ba misusu bana bakosela batata alobi botala ba miso bana ya bato misusu alobi ba misusu pe bakufa mais na suka nango mentionné lo moko wana eza échappatoire siko bato batimba neti babiso on peut comprendre que non amifundi amiteki amitandi na suka nango bakisi lo mo alobi maladi wana nde nzamba bientôt alobi ke maladi wana azwa na yango te donc muto aboye so bolandeli nango ya nango ya kosamba te eza ya kosamba te eza kutu ya kolu donc bandeko na nga eya pasi pe mawa bino borevaka basi ya bateatre na mibali ya bateatre ya na mutu mosusu amonaka na ye songolo na otanga kombo mutu te bo ata mpe natangi ya nango problème te olulaka songolo na teatre wana omonaka bon mpona osisite polémique te mwana mwasi wana to mpe mwana mobali wana ozano mpe na likanisi te ya libala mais nde kosepela na ye to mpe nde komonelaki omonaka nzoto ne parce que ya des gens comme ça ebele kutu oprépare mpe bavoyage no ke mpe kino keluka mpe fi yango to mpe eluka mpe mobali yango mpo bozalazala kaka lobi bokanga bandoki lelo les gens ont de très sérieux problèmes ekomi noko lube azalaka na bandundu tchor et pourtant noko lube n'a rien à voir na célibat na yo na blocage na yo na problème no ya stérilité bima bilingalinga bakindumba na yo baetamboleli na yo omona mobali to omona mwasi te omona nsima mwasi te nde moto okomisi yo bisika okomi wana pourquoi parce que bamilimo oyo bato baokende kolokotaka de gauche à droite na kosangisaka to mpe kosanganaka banzoto ekomemela bato batrés sérieux problème na bavi bapasser bakoniokwama likolo ya makambo encore temps oyo mpe tozali sacrifice ekoma pasi bolonga mpe milimo yango tomona bandeko na nga délivrance ezalaka possible mais ezalaka
pasi yango bomoni lelo eza na bato bavandi na baeglise pendant des années et des années et des années eloko malongi eza te. Mama bake kokanga ndoki na Kisasa la pauvre video eza kotambola na kosalela yango émission lobi video eza kotambola mama ya Londres mama na sala salade na mariage na ngai mama bébé babebisi réputation ya mama bato nyonso na nini likola kokeluka délivrance la pauvre bato baomaîtrise na bango bamakambo ya molimo te eloko ka omoni mbala mo bando juge na ndenge na yo qui vous a dit que mama naza ndoki mpo bamilimo ezoloba kati na ye. Franchement, c'est compliqué avec le Congolais. Na minute yo bandeko, mama bato réputation et baby plus grave na ba miniature bazotia encore Congolais azanga mawana respect. Na ba miniature bazotia ye na mobali na ye photo à mariage na bana. Mais comment les gens peuvent être domi tout à bato na ba très serré problème na ebité Congolais nzamba songa biso. Wa nyonso pourquoi? Likola ba délivrance azala na poto awa. Makambo zo simba te. Église oyo amonaki akokende na kotanga na nga kombo te eza bisika oyo akendaki wana epai ya tata wana bake kosala délivrance bato bafilme video etamboli mokili moyo ekomi kaka bakangisi mpe kaka ye ndoki bandeko na ngai délivrance ezalaka possible mais ezalaka pasi yaya sikoyo délivrance ezalaka processus na explikaki yango ya pas longtemps na émission moko nasalaki obimi na songolo obimi na pakala obimi na okuna milimo ekomi tellement ebele na kati na yo milimo wana po ebima ezalaka eloko lelo lobi te. Au fait tu te cherches de très sérieux problèmes yo moko obanda komotambola de gauche à droite kokende koluka ekomi yo nzambe asalaka te to mpe nzambe aza te likolo ya bamakambo oyo likolo ya bamakambo bandeko faites très attention. Bref na babilingalinga mobali nyonso omona okelala na ye mwasi nyonso komona okelala na ye bandeko bateatre boluka nzambe bino ka place bosalela mosala place mpe ka bosumbaka l'homme noir ou encore africain andenge yango moni mondele aya na fimbu na Afrique parce que aconstataki ke moto mwindo andenge bandeko bato bovandi na bapoto bomonaki na mindele tozalaka différent toza bato baza bato mais tozalaka différent bamakambo ezalaka te pa mindele c'est vrai et arrivera nango mpe bacollègue balingani mais babiloko biso tosalaka baafricain mindele basala bamakambo salite oyo ya boye te c'est de trop. Ah mais franchement bozalaka bato ya ndenge nini bozalaka bato ya ndenge nini bato bateatre oyo tokoyoka basango na bino do bamakambo ngo ebele nzoka nde ezalaka mpe bamakambo solo mpo bapreve kobima se kobima mikolo na mikolo bandeko nzambe asunga biso bolukelo ya nzambe yango bokonstate surtout epa na bandeko basi bamabale eza rare na domaine wana to mpe na milie wana et même bamibale yango ezalaka so babali oyoka babengisi na poto inane libala ekufi akimi bapanzani bazongisi boye basali boye tala de Londres banda kotambola abali 4 fois selon Charlie Malula vie ya moto yaka instable. Oh là là, nzamba sunga biso, nzamba sunga biso. Les amis, la chose à retenir na émission oyo faites très attention na bilinga linga. Mwasi nyonso kokutani na yo lali na ye mobali nyonso komona po ya kitoko po ya pembe po ya nzoto mike po ya na bopikiliki obimi na ye physiquement oui omona ye aza bien mais spirituellement mama il y a des réalités oyo okoka te mikumba okokomema lobi te okomokanga bandoki natiela bino tato makambo azoloba zoro mabiala natiki nanga bino so ezali mbano liboso abonne-toi bola na makambo zoro mabiala azoloba eza mawa mingi nzambe asunga biso olala na charge susu ate ezosignale ngai boluka makambo zoro mabiala azoloba bandeko natiki bino so ezali mbano liboso abonne-toi quant à moi aboni bino mbala ya nsima de bonnes choses.
Aza petite nenga que la komoni mwasi olingi ododi après otiki mais la so ya mabeza oui mbizi wana Grace Mbizi soko otali nani maman na Rachel comment vraiment na wana Rachel Mbizi Mabialo oui tala ba trace okomona ye lokola leketu quelque part omoni lokola meta pinga do mwana Grace Mbizi zoro mabela zoloba ke a mwana na ye ma oloba ngo siko na ndinga bakodi bozo yoka alors bapoto ya ba France ya ba Belgique eza bapoto ya makelele kata bango na désordre mosusu okomona répétition absolue vérité répétition eza 14 bakoma basi ya ba yo mona bia tutaleki ba bala au batela bango yango na boyi kotanga bango bakombo misusu mpe bakufa batikala okufa bana kokutana bango batikala basondola babere mpa bato mosusu bango oyo baza na bana na bandako oyo ya bacomédienne botala nga sans chapeau sans lunette botala bana na bino kobanda lèvre botala nga bandeko eza pasi botala bana na bino botala bana esaka bino ti nga nakosaka te na botisa bango na désordre wana bato ya batéâtre David Mombele côté mosusu parce que soki olobi ke répétition eza na 16 heures omona mwana mwasi wana azoya 20 heures pourquoi ayebi ke tozalaki na ye alalaki epa na nga nazwa 4 lettres wana te ya SID A wana vanda na yo papa oza nango toyebi tika mawa mingi makalunga aza nango na anse luzolo tokanisa makambo yango esili me tokomprendre dévement emati lisusu ekomi mama kalunga ye poto na 23h donc ezomataka omata anse aza bandeko na nga kande boyoki oyo boyoki wana vie zoro mabiala azala producteur ya batéâtre bato bele boyebi e abimana bafi ya théâtre boyoki balangage ya utiliser do akata mabaya na ndenge akosakana te abotisa bamisu bana basundola babere mpe batata misusu e azoconfirme ke boyoki na ebandeli bapropos na ye alobi wana ndenge yaki mokolo mwana ya Grace Mbizi azalaka mwana na ye me bapesa ye mwana te bapesa mwana epa tata mosusu atika akosala eloko te ana elo akosala te abotana bafi ya batéâtre e babilongi ya bana epui bato aboye babana bango oyo ebungaka te abi babilongi ya bana na botala na bamisu botala bien alobi misusu mpe bakufa misusu batata oyo fo baluka nzambe nzambe alimbisa yo papa mambo oyo kobimisa na monoko nyonso oyeba ekombe eza grave nde conseil na yo topesa bino bandeko na ngai botenir nga rigueur te so peut-être elobeli ezalaki moi je sais pas moi je suis pas parfaite mpona juger motu me nayeka nde napesa toli par rapport à etamboleli na biso na mpe motu na bafai me susi na ngai to mpe sue na ngai ezala kaka bolamu ya bato yango bomoni na mwa ngolu nzambe asali ya mwa connaissance oyo toza nango nde tozoluka inculka yango mpe pa bandeko misusu mpo eleka na kosunga oyeba kose stabiliser sala très attention na monde ya sexe ozala moto ya babilingalinga ozala moto ya bamwasi aleka te mobali aleka te yo mongo nakende osalela ta osala vie eza mokili ya makambo mama papa oyebi lobi te yaya bamili moko lokota oyebi te bamoni yango écrit na vie no lobi fomaki le seigneur nous aide bandeko tokomi na biso na suka so ezali mbanga liboso ya kolanda émission na MDGD TV mafuta ya sika abonne toi like surtout suggestion tozana tokokana na biso ebo partager ba vidéo na biso obikisa moto moko na nzela conseil oyo je suis sur TikTok na osa mosala monene ba sujet na abordaka bato bakota inbox baosenga balisungi baosenga baprière parce que baza victime bazo ko se retrouver na bamakambo wana donc bamakambo na lobaka na bino eza vérité na réalité ya kosakana te kande yesu ayebisaka badisciple les paroles que je vous prêche est esprit et vie makambo bandeko ya tellement sérieux mokoto ozwa ta koluka kofungola yango en tout cas otikela muna opolele
mokili omona yaya na makambo ndunda nyonso na kati ya zamba ndunda nyonso za kolia te nzete nyonso za komata te yaya mibali oyo bomonaka basi oyo bomonaka na baapparence ya bien na vérité to pe na vrai parce qu'en vérité dans l'homme c'est l'esprit de la Bible en réalité dans l'homme c'est l'esprit bazala biloko misusu okebima na hotel mwasi me hotel la famille mobali me hotel la famille okausa vie mobimba okoma okanga bandoki ocomprendre te tout ce que tu fais rien ne marche osimba oyo mabe ozongisa boye nzambe nini ya nango famille te eza nango koko na bino te ni tata bota eza mikumba oyo mokende omelukela na banzela na yo na vie na à suivre nzambe apambolela ngai bino moi c'est la grande dame tomonani mbala nsima de bonnes choses à vous je vous aime merci au revoir